Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Chalaketa, nationalement TV. Madia Star TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Et t'as les mamans d'atterre, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Le Miss Bapik, Naba Théâtre, s'abonner. Bonsoir la famille. Na kata Madia Star TV, na pesi binombote na kombo na Yesu. Tika ete nzamba lola sala biso subola na mokola lelo. Balobi oyebi katali motali boso na kata Madia Star TV. Veut dire que au s'abonner, partager, au liker et que ça la biso moi bien. Pas maintenant na kata Madia Star TV bande kuna to zana beza support na bino. Balobi moto zo pela seka ko pela. Balobi vraiment de bato bakaka ke Karen Mokonzi aza kolo balbani kolo youtuber bo comprendre pas na accent na nzela mino. Bande kuna ngai moto zo pela kaka. Bande kuna ngai bilomo boyebi événement oyo ezoleka na mikolo yo à propos ya sister na biso Karine Mokonzi la baronne. Voilà maman na bébé. Félicitations. Bande kuna ngai tellement que lobaki mingi à propos ya Karine yango ekomi ko pousser Karine abimisa ba photo na ye tango azalaki na zemi. Bande kuna ngai amoni na poto la plupart ya baso babota na nsi na olobelo ko place bazala déjà que soki mutu déjà aboti déjà akomi siko ko publier siko ba photo siko ya libumu na ye akomi publier siko ba photo na ye ndenga banaki ko amusuko sala massage na libumu no to moni Karine na sala massage na libumu akola ksa ba video na ye ndenga banako yoka pasi nyusto bande kuna nga tokomona ngoka touche na kata Madia tokoyoka ngoka touche na kata Madia Star TV. Pamba te Karine bando bisa video na ye ndambu. Na 6 semaines to banda tokomona sikoyo video ndenge Karine banda ko sanza soki aliemo eloko asanzi tokomona ngo touche na kata Madia Star TV. Yo bande ko bosa tibo s'abonner massivement pour ça jamais dessus. Ba bande kuna nga zema Karine moto kufaki nango me babi moto peli lisusu. Veut dire que tout ro balobi moto zo pele pa vazen na ko moto azalité. Babi bande ko musu baza toujours kana doute. Ndenge ndeko na biso Yvette alobi aza toujours na doute. Bande ko musu pe anga mwana kuna ba mikolo wana pe balobi eza zemite Karine azokosa. Bande ko langa biso toyebi biso kolati plastique wana. Ndenge Karine atikalaki libumu polele azo sala massage na libumu donc azo masse bébé de na kata libumu balobi mutu sumi se monaki ngana zaki na nga aveugle bande ko na nga tanka lelo video so ale na moni Mokonzi azo masse libumu na moni make misu na nge fungwami veut dire que to confirmer la kata Madia Star TV que Karine aza mama mabota babi aza mama mabota mais bande ko mususu bande ko nga bazo tsa toujours tembe toyoka lisu ndeko mwasi o ninga zoroba azo douter ka ti lelo na sima Karine Mokonzi tolobi toyebi te bobono ko douter ti wapi bolingi Karine Mokonzi atikela bina Adam na Eva bindenge nini point d'interrogation bolingi Karine Mokonzi abide bino nzema libata popo nzima ke woni dakizema solo point d'interrogation yo bande ko nga toka so ojo o balobi to tika kaka mutema mabe to tika mutema mabe en plus les ont répété bande ko nga zema Karine tout maele nena babongo poto yebake na vie toki ko tchaka point jamais na vie à mutu que yekutu never
akoko bota te bolonga ba mo ba neva wana bolonga ba mo a neva na ba jamais ko bota te Karine aza mosa mabota toyoka audio o bande kunanga o bata to douter ka ko douter. Pardon maman, là c'est sa question. Batela Henrietta à mon aïe. Ton nom na likamboua à mon Henrietta, lobby lissus donc lobby hier a sali émission musu sur Rolobake et ça les maka jamais mutuwa ki échographie azonga na papier échographie na ndeko nanga wana za likuta. Wana za likuta. Omoni soki toza na poto. Moni ndeko na biso Yvette mutu apesa information bande kunanga na yebite soki aza na pays nini. Neti biso na Londres bande kunanga soki mosa za na zemi oko sala échographie na bolo ba wana boko papa na accent. Tongo to kota scan biso to benga ngo scan. Tongo koti scan bazo teke mwana na libu bande kunanga ba opesa yo photo ya mwana. Biso ana Londres ala ko felete opesa moi petit rien amso ba 5 livres ba 10 na habite pas pour que na bota moi kala. Mais la pesa quand même petit rien. Bande kunanga ba memaka. Soki oza na posa ya photo mwana muto asali yo askane yo libumu bande kunanga okoyebisa ke naza na besoin ya photo ya mwana bakopesa yo bana mwana azalaki lokola muselekete na nde mwana zo développer lokola Ariana voilà comment ya mwana yelinga. J'espère da prononcer bien o mona ke mwana kombi ko fima ayobi masko ne longi ya papa na bango ezala bongo doba mimaka moni makamusu boka musika boza ndoka bana kote kuna na poto ba mimaka oza na droit ya kosenga docteur na yo naza na besoin ya photo ya mwana obo to sala scan biso na lando repesa impeture repesa mambo ma muke ba pesi yo photo ya mwana no se to bande konanga ezaka na bakaki boza bata enquête en pena bododo nita boko dodana bobi kododana kododana kine zaki bo mso ofani groupe bomoni fimo wa leki bi garçon wa leki ko mo bo tonga e mo bo loba haute voix exacte bi ke soka yoki tam sum tonango sepela place boko fona bande konanga boko bi ko sona manzaka o so munga manzaka okuna so munga likolo to benga boko jodana voilà zema Karine et jodani bat bo dodani mena bo dodani te to yoka liso suite nango zemi wana eza yango te malgré nyonso to ya Karine eza yango te yo tant que maman kulutu ya la Chine olobini na la deuxième question Yvette Kalolo na comprendre que yo na mona muluba bolole lokola yo te c'est ma toute première fois et puis j'ai plus vite compris que yo ndo zawana obotaki otikala okende pese te kilo otikala okende yango te otikala za mate ya mote et puis ozaka ignorante oyeba te sexe ya mwani obota ouais wana penze fo formateur yoka koya te na obi boye na comprendre que ya bazia zwa zemi na ya bébé na ya botaka notre bébé notre beau garçon atika kozwa lecteur que de kilo te azope conseil moko te mate ya moko te et puis elle était surprise ya koyeba ke abotika mamu ya mobali mutu tout même na Kinshasa voilà. Peut-être na Croix-Rouge centre mère et enfant na botama avenue Croix-Rouge na Kinshasa ngazi fréquinoise ba pèse na même bana na botama place ba komi ba l'autre ba mama emo soko que échographie qui na déjà na 4 mois ou 5 mois koyeba moi no azana échographie za examen za résultat examen soko be ko malaria ba pèse ba résultat na yo bon que on pour échographie na zimba pèse auté les conversations dans zem eza autant de semaines clitoris na eza na mulai boy moi na zana autant de centimètres c'est ça normal siko bande konanga batu mususu o ba ke Karine ataka ka vidéo ba mona Arietta bande konanga c'est Karine azo obligé vraiment ya relaxer na Arietta Karine pas obligé pe ya relaxer pe zemnete Karine pas obligé peut-être que yako la sabino ke non boba wo la na zemi non pour moi que jeune nyosa tout a boti ko botone ya yambo soka boti ba expose aka zemi bongo soki a boti o mona ke akobimisa ba photo ya mwana na ye ya bazemi eza normal bande konanga to tika mutema ya keto mona mama obozo diodana. C'est pas bon. C'est pas bon de konanga.
non surtout siko boye bate boko changer langage ndenge ni mo bo changer langage ezate mais bande ko nanga to ça biso na mukili ase biso su na mukili to sala ba erreur moi na mukili lelo bande ko nanga mutu no so na droit ya ko sala erreur ceux qui posent les règles te bande ko nanga moye ba faut chose ça na vie ezate moye pe oye ba ke côté na ko changer ezate bande ko nanga bo sala ke no erreur hein parce que boba ke jamais na ote mané jamais wana o boba ki never ko bota te musabi bo katara misapi bande ko nanga na vie jamais ko bisa mutu ke never jamais ko bota te siko komi ke non kari nazana zimezo ko sabota la bien eza plastique ba bande ko nanga plastique pe muna na kate ko plastique ngo kari ni suka la to ba na makoloti ne longi batie ba masque ona ba sima wana ezo chine ba telongi selon bino nyayebi te mais nga vraiment lelo vraiment miso efunga minga lisuma kasi nazali nanga aveugle to na moni kari na o mase bébé kari no makambo wana wapi kine ba masa pe bébé boyaya ko botela liboso kari no bo mase donc nga na moni kari na zo mase bébé libumu azo bongse de ambunzu mbunzu wangu mwana wangu msoko la ta mbunzu mabi ya Star TV ekosa pe moi bien makasi kari na zo mase mona libumu azo ata mutu ce pe anoko nani kari ne moko ayebi bande ko nanga bomoni ke bo sopani bobi ke bo dodani bomoni mutu abatami alekibino na mayele bande ko nanga eloko na loko eza na tanango et pas ensemble tout est possible et pas ensemble bande ko nanga eloko nous ça possible surtout ce mutu azo croire dans Jésus-Christ Nazareth de ko nanga ce que luki nzeba nenga bo solo nzeba ko pesa o eloko olingi quelque soit balma be para kombo na yo bino bo mona teke na mokili o mona ke muta boma ba tout criminel mo makasi bande ko nanga o mona pe lobi pe criminel na koti lola nini akota ki na mozindo na nzamba luka ke elongi ya nzambe nde pe kari na zalaki magetu ba erreur na ye mago ba défaut na ye magete no so bozo benge bande ko nanga mais quelque part bi non il est un dieu nzamba zali nzambe alola to yo kaka ne bat bazolo bande ko nanga ceux qui osengi nzambe eloko na foi bande ko nangai nzamba pesaka bande ko nanga bino bobulaga le passa kari des ayaki mabenge yango ne ko effecto ko bota non kari na lungola bazemi 2010 ce que c'est kari na lungola bazemi 2010 c'est parce que nzamba loba ke kari ni arobota ba na 30 moi que zemi yana kari na lungola ki 10 20 elingo le bakene ngina le beloko place kari na tiki quand même na ba na pe 10 na libomu na e de ngo ba kari na arobota ba na 10 ya bande ko nanga bande ko nangai nzambe asalaki miracle et pas Anna kaka yepe nzambe na se miracle pas Karine Mokonzi tout est possible à Dieu bande ko nanga nouvelle ezali nzambe jamais atikaka bana na yesusu yo mwana osengi na eloko na motema moko ndeko nanga oza na foi osengi nzambe akopesa yo elo na otala ba video ya Karine nyonso azosala bandeko na ngai toyoka tosolola comme habitude Karine aza femme moko aza mwasi ya kondima aza na fef makasi oyo tobenga na anglais Karine malgré ba défaut no bereg na ye aza na fef makasi aza mwasi ya kondima Karine ndenge aza wana eza moto ayebisi eke yo oza wana okobota te Karine abiki na kobota epa nzambe tout est possible Karine aza mwasi moko ya kondima soki olobi ke kitu eza rouge Karine soki abonongo eza jaune bandeko na nga akobe eza jaune selo kondima na ye j'espère na oloba eloko bandeko na nga totiaka bapoint na miso ya bato te biso toza banzambe te toza banzambe te lelo otia point na vie ya moto me mpe na vie ya Karine te histoire ya Karine bandeko na ngai
epesa biso nyonso raison nge kopesa raison kobota te mpo matina 6 ans kobota mwana nga ménopause aza na 3 ans baona boboti te oyo bato baotya bapo na vie bandeko na nga botya pui na vie te bandeko na nga bochanger langage bandeko na nga Karine elle est enceinte Karine azalaki na zemi mpo mate Karine aboti déjà so totali ana na bible abeta na age nini bamosusu mpe lelo baza bandeko na bakoyi bamikolo bazoluka mwana bandeko na nga na baboti na mute me bakobota en tout cas eloko moko koloba eza te ngai nakosenga kaka bandeko na ngai tochanger langage bandeko na ngai tolongaka bapoint na vie ya bato yo kotya point na vie ya mutu te me mpe na vie ya Karine te yo mutu ti lelo ozaka na buzoba sakana na yo na mobali na yo aza ya libandi lobake libanda mobali na nga ekobota te oyo eza nature c'est normal mpo mate mobali na yo bandeko na nga na oloba eloko place o abotamaka na ye na libandi te me akimukolo mama ya poto bandeko na nga ekati ye suki me mutu ndenge aza wana so leloko aboti bandeko na nga tosepela na bozwa baninga toboyi te beza Karine ekomi lokola eloko mosusu bozo kododana kaka kododana bozo kododana ka entre bino na bino omoni bokomi obengana eza ya solo te sikomo ochanger langage eza te bota courage loba mo eloko senga bebe na biso sori bebe tolobaki mabe mpo na yo oza na ye innocent ozali welcome na mboka oyo ase na mboka mokila nzambe me rando na biso ezalaki kaka ya biso na mama na bino bopambola mwana wana mwana aza bénédiction awute pa nzambe bamosusu kozwa raison ke o aboti mwana makangu dase mata moni bana nyonso tu baya na vie ya mokili oyo oyo nzambe atina mo bandeko na nga mosusu baya na nzela ya viole mosusu baya na nzela ya kosente mosusu ndenge aza moto ya liboma aoki bongo azwi zemi bandeko na ngai pourquoi sikoyo nde nzambe asalaki bana wana babotama na nzela ya viole bana babotama na nzela ya baguerre bana babotama mama aza liboma me mona na mama azwi zemi kana asala liboma na nzambe mpe apesi mosala makasi aboti pourquoi engelo lobake bana baza bénédiction ya nzambe quel soit situation nini mwana na obela mokili quel soit oboti mwana onaleka mobali nobena leki so anali bandeko to okuloba makambo wana te me nzambe ayebi mwana ana aza mwana malédiction te nzambe ayebi mwana na bandeko na ngai totika makambo wana bandeko na ngai bozwa Karine bien bokodjodana bodjodani te milo na olobaka bandeko na ngai bosenga mwana na bolimbisi bosenga mino Karine bolimbisi te pamba te Karine azali mpe mutu moko mpe mwa ya makambo na ye biloko boyebi me mwana na biso ya mwasi ndeti kama bi ya Star TV toyambi yo na kombo na Yesu na kata mabi ya Star TV Ariana topamboli oza welcome na mboka oya mokilo ase tika te mabelo oya mboka oya pote pesa melayo tika to la bénédiction ya baleki no bakoya na sima yo topambola ka bana pamba te bana baza ba innocent bandeko na ngai toti kotia point na vie ya mutu quelque soit na vie ya Karine te na vie ya ndeko mosusu yo oza wana osekaka ndeko na yo ndenge aza wana akokobota te bandeko na tochanger balangage okopedre mpe lo omoko te j'espère na oloba eloko okopedre lo omoko te tala bokomi ododa na bino yeyana mokolo wana abengi leki wana oyebi keza aso na moni me na oyeba te na obana ndeni yena botaka courage oza très courageuse yaya na mokolo wana botaka courage
Le ba Rihanna non prononcer comment bien moi comprendre pas l'accent j'espère dans le belok histoire Karine Lengue pour dans obeta on lisolo Karine Mokonzi luka ngoko ya to sa scénario mo kitoko ya non 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 le mona ke ne ndoko mwasi mo benginga abila star na confirmer sikoyo mon émission star qui la landa comme Nathalie photo na dutaki mais oh Karine azo masse bébé na confirmer ngo elo kana osenga la star na bombe l'autre ndeko na mwasi nga pe na luka mwana ça fait longtemps banana bala oh tozo ke le suko 6 ans yango na botité lelo la como fuka comme ke nzambe ya Karine Mokonzi pe si Karine mwana pe saka pe mwana Nebsi bangwa. Nebsi serwana. Yeah, naninga le bagay là comme habitude. Oui, c'est normal. Oleli nzambe ya Karine Mokonzi. O pesi Karine Mokonzi mwana, o pesa rape mwana. Nebsi ya wana. Est-ce na kolbe le homo o star loba. Nabi est-ce Karine a ese bino ke ya abota te. Karine a ese bino abota te. Karine a ese bino abota te. O te pa na bongo te voilà. Karine zane mo sa mabota. Abano Zelanda, abano lukande Dieu mo bien. Papa mo responsable. Oza lelo bande konanga libala Karine zale zalate. Papa na occupé moi na ye. Donc Karine nga ba mbala jara bongo voilà. Alinga ba jara ba papa bongo. Papa to pona ba papa musoko za ka bali mama libala ekufi. Asundeli mama sunela bana bazin. Mais tant que biso bas bande konanga to luka pete botala mbelike eza libala o esimbite mais papa oyo akozana susa mwana na ye papa oyo akotika mwana na ye te Nepsi ya Karine azana bana na ye robota abaozela kaka ta na ye koka yango monita Karine ekoki abote mais ape mabete eza ndenge fwa na yo etindi ndeko mwasa lobake nzamba Karine Mokonzi pesanga mwana ceux qui ont la foi ndeko nanga okozwa pe mwana ta musu vi o Karine a passa na vi na yo passa eza ndenge moko te menza bazana bandeko na boolanda ngai apesaka mwana na volonté na ye nzambe pe azana asalaka grâce na moto alingi soki nzambe asalaka grâce na batabola mais Karine lo asimi mwana te po mate Karine eza berere ebele anga asima mwana te tellement que nzambe azana za nzambe ya mawa tellement que ndenge nzambe ba kai to kota lona na mawa na nzambe likola Karine na ne lo Karine asimi mwana bande konanga totika mutema mabe baibo sabuni na kata Mabia Star TV bokozala jamais de sana besoin support na bino benganga courage nga critiquer nga ba remarque ero esala ke chaîne na biso ekele liboso bande na bota luketo a Karine azana zemi ti lelo misu no efunga mate engolo baki yo sikoza na problème spirituel j'espère dans le beloko yo moza na problème spirituel bilo ba okale ke Karine azana problème ko bota te Karine na zuizem aboti mais bo onzi mate yo siko no ozala misu no wana za ofungwama mais ozomona te ke Karine azana zemi engolo baki mama ngane vraiment na koselo délivrance makolo ya munoko ya misu tina matoi j'espère na beloko pamba te ya ozomona na ote bota luketa Karine bota la bassin na ye api bota la etang azopakola azosala massage ya zem ya mwana bota madusa zema Karine omuni basa zem zo zem ekomi na suka ebeta apemi na zolo mwana madusa zo ekoma biso mo munene ya moni zema Karine ta bota madusa zemi na ye wana komaki Karine akomaki na suka pebe na obota en tout cas Karine Karine luketo wana na moni wana bozwi sous raison ke ndenge eza wana zema ngozo ningana te aya boniko zema komi sous baba face pe ninganaka
Zeme ningana ka yomo so sa ba mouvement sous maman so la zeme na yo zeme pe ningana. Zeme za la teke ningana ko mai non zeme za la toujours makasi. Bo comme ba ko zeme ngo ko makasi bo zeme kuba ande kunanga. Zeme pete za la wapi. So que célibataire bande kunanga na sala ma life ko. Na zui ba video na nga zeme ya libumu. Nde libumu za makasi. Nde libumu makari. Ndenge moko. Mais malheureusement naza marié talaka mona tikelo ka papezate. J'espère na beloko. Bande kolanga. Mama wana koyoka no soni te. Que no senga kaka, bo senga ka mwana biso pardon. Ko senga no Karine pardon te Karine aza mutaba sengela mabe. Mais moi naza innocente. Voilà. Donc nous avons des connaissances sur beaucoup courage tous les réseaux sociaux. Place aux ali na mokola lelo le banzambe limbisa on a ba ikola mwana ke mwana na robota mangate tamuta mabe ke mwana na okufa robota mate Karine na l'équipe na sagesse makase na mona basa sagesse kwa Karine bote non bilto boka na Karine keninge zaona mwana na okufa Karine bi voilà bozela siko na mbrouiller bino abimisi bino sikoyo ba video ba audio kaza na zemite nazo kokate nazo sala bote et pesi bino siko ba sila mutu mafute matibino na mutu mona zala ngote boka ba audio somo e yindi abala kokosa bona boy nene kuna bébé Rihanna ce qui peut bébé Rihanna boko pas na accent. Comment on met ça dans mon caca? Pas mater la princesse, hein? La princesse à maman et la princesse à papa. Bah, comment on maîtrise mon cas? Dieu que pour les amants à Zokola. Bino vous battez mon azokola. Vous avez toujours la kidiba. Le lo Karine a boti. Vous avez toujours la kidiba. Comme quand on a zemité, photo na pote ma maman on a dit n'importe quoi. Nonsense. Mon que sopi ouais. Mon to dio dani ba photo ana ba memora banda so ke scan ko sala scan ya zemi nonde kunanga to ba o scanner mwana osana droit ko senga docteur biso na poto ba kopesa yo ba so ke fo futa quelque chose mukie ozu ba photo na yo bande kunanga no stress ka soni bole kana bino bo senga ka bébé sorry bo repetre la bino lo morote o koma no pe mona mukete ozala kaka mukolo senga bébé na ka sorry to pas mon amour na ana to remercie nzambe vraiment na oya sali na viande ko carré nga pa na ba ba te carré na bota kate non na ba ka ke mutabalite a obota nene voilà bande ko nga to bi kaka ke nzamba zo lokum na nyonso nzamba zo contrôle na mwana wana na butu na moi loboko na nzamba za likola mwana wana mwana na zangi loko te ya kolieta ko melata ko lata te nzamba lola kutala na papa na bango na mama na bango apeta bango sagesse intelligence pota ko boko la mono na kimia to popo na kata mabia Star TV te li ba gros bisous là to suki awa balbi wa ni mo libanga sala ka moi bien balbi tala to sala ka ba vidéo oyo même abanga to boka na bisote to bi pourquoi to sala bon ba besoin na besoin libanga mabia Star TV boko libanga moi ça dans la première prononciation moi ça dans nzela minu vidi que ça le maloba mingi ibimaka ndenge ibimate quand de bo comprendre vous avez même ici j'espère dans le beloko Karine félicitations again ba courage encore ngai yaya na douter le sou tes mino yaya fungoni nga miso mais maman na mukolo yenda za besoin de délivrance to tie délivrance à makula mi pende tina mi chopo j'espère dans le beloko ba gros bisous to bonne balasima bo s'abonner massivement papa. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso esika yango ye. Bo mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boningaka ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Nga so na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV.
oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo sabone massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shanyo kansika biya nganaringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa